bonjour. Maman Yannick du service hôtel de Conseil de la Providence, la présentatrice de l'émission pour le mariage. Comme d'habitude, c'est la professeure nous va merci. Merci, Minani, pour avoir venu à côté de l'émission pour le mariage. L'émission, on a baqué dans ça, comment on a vu ce thème, comment on a ça, les ailes, comment on a ça. Surtout pour apprendre, un gars, tes amis, pour apprendre la jeune fille, la sauvage, la sport, la carte, la mabala, parce que ça m'a cambié la réalité. Voilà pourquoi tu as ça, quand c'est comme au monde, l'émission culinaire, on sait la vie. La femme a ses qui papa est ma sœur, la ça la cette moi la pour nous na so so la ba qui mo to comme té na pesa que na 12 sur 10 ala me et qui tombe ma casse. Alors, l'émission ça ouvert à tout le monde. Si mon côté capable de bosser le monde bosser puis ça va tout hésiter tellement ma belle ni tout on les canal émission. Émission on a polémique les athées le mois où tout sur telle émission comprendre on a ninguém na yo va ni ko benga bato tela côté monsieur tes amis on a té faut qu'on la jeune on comprendre nga na ça la pas na route te pas na ko ça. Les lots na yo côté la source massive masiala tout sur parce que expérience la vie expérience est comptable, mais il est une traité de Conseil de la Providence, ils ont 9 ans d'expérience. Ceux qui nous ont battu l'année prochaine, pour ces 10 ans. Alors, mon 3 battu une année ou 2 ans, à cause de l'expérience, il y a 9 ans où on a dans la montée. Dans toutes les motos, mais dans le but, pour exemple, gagner par rapport à maman, si personne est 30 ans, moi je n'ai pas fait 30 ans dans les mariages, elle n'a pas fait 30 ans. Donc avec l'expérience, je suis dit que les mamans, mais côté la maman, ils sont surtout sur la même pied, que la jeune fille n'a pas de choses, mais parce que pour tout les bébés, téléphone, allô, téléphone. Au monde, il y a eu moi, je suis au Balasika. Au lieu de faire dans la balle, on enjoy dans la balle. Facebook, au monde, on a le baki boy. Il a bloqué, le baki boy. Elle m'a critiqué, elle a parlé de moi, je l'ai bloqué. Ce sont des futilités. Alors, les deux vont prendre des choses, on a cherché pour le nom ça. Tout le monde a pas massé bien pour découvrir ensemble. On a un découvrir. Moi, c'est bien à 30 ans. Et l'autre, c'est qui va dans la bloc. N'a pas parlé. Oh, jeune fille. Si, mais maman. Il t'a envoyé la dernière fois. Il t'a envoyé les tocos. Il toque moi. Waouh. Moi, c'est bien. C'est belle. Hein? Toi, c'était belle. Merci. Si, mais maman, le banane, elle va aller moi, ça va t'apporter. Oh, non, la moissonne. Elle a moissonné, hein? Tu vas moissonner, t'es bien. Et on est sur la chambre maintenant. Ah, c'est bien. Moi, c'est bien. Bonne. Ça va? Qui est ça? Comment t'as ça? Ah, c'est pas ça? C'est bien comme ça. Merci. Elle s'est rajeunie cette fille. Et vous me faites un canard. Oui. Un canard qui m'a été. Moi, Roberto, c'est bon, ils sont là, ils chouchoutent. Et bon, ma quarantaine, on a pas répété. Moi, comment on va dire 50 ans? Tiens, mousquette. Elle a 50 ans, ah, demi-siècle, c'est que ça. Qui vont m'amener côté. Regarde comme on va. Oui, mais tiens, mousquette. Des mousquettes, hein? Robert, était. Finalement, tout le monde. T'es dans le boulot, chouchou. T'es dans le boulot. Oh, quand tu suis. Que si pour la beauté de la carte, un petit sèche, attends, quand tu vas au couvre, c'est que vous avez appelé moi, moi, façade. Pour l'accepter, la jeune fille. Donc, tu peux changer, tu peux être belle pour ton mari. Soyez les bienvenus. Soyez bien couillard. Madame Nikes. Nikes Nitou. Nikes Nitou. Ah oui. Tu fais la vie, ça? Merci. Et pourquoi on a attention, mon père? Ah, tu as retrouvé ton ventre, tu as retrouvé ton ventre. Non, ça, tu as la vie, ça? Vous savez pas parler. Par la grâce de Dieu. Quand il m'a attendu en prière. Seigneur notre Dieu, ta parole nous dit prier sans cesse. Ceux qui ont pensé que biso, ils veulent que la gata on nous passe que ils vivent au kilio et tout ça n'importe. Les animaux l'ont gâté. Donc on est en de la moitié. Ils ont ébagué dans le colonel tout le temps dans les gars.
Maman Niteliane. Moi c'est Nikin, c'est Nick. Nandeko Francis, le caméraman. Samba Sungabiso, soyez les bienvenus. Asana venu et le bonus n'engue besoin le baguette. En toute chose, que ce soit pour la gloire de Dieu. Merci. Amen. Amen. Participer. Oui. On a vu participer à Annie. Comme ça. Parce que dans ma semaine, c'est pas les années voyages. Mais quand on va faire la longue porte, on va n'avoir. Il y a un avis de banane, on va n'avoir. On peut aller. Moi c'est beau. Ah bah Annie hein. Bah Annie quoi. On a la taille na miss na yo. Ouais, avant pour tout. On a participé à boire na salle. Automatique à biso. Automatique que ça va pas. On va participer. Donc on a na salle. Participer na salle, tu es vite. Mais là il y a qui? Vous êtes na clique. Na salle là qui te merci pas à na salle. Après c'est là. Je peux dire la culture. Hein? Le mariage n'a mis ça. Oui, la culture. Oh, le mariage n'a pas. Mariage il y a Christa. Non, il y a la salle. Mais non, on a dit oh, moi j'ai écrit ça pour tout nazala quand na mariage. Na salle est fort que na ya na mariage Christa sur terrain à tango. Nous avons un service. Quand je l'ai. Il a un service traiteur. Je ne sais pas. Bon maman ça va. Oui, Angolo hein. Quand on va là ici maman. Papa ambiance bolingo. Non, on a mis le stress hein. Ah ouais. Il y a ça là. Oui, pourquoi? On a des stress dans Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Mais moi il veut faire le Saint-Esprit. Moi c'est pas quand tu sois sur téléphone na yebisa qui n'est pas pour tout sur la nélo par rapport il y a pour la saka ba jeune fille na biso moni eloko internet eza malamu mais za pe na benasance nini bana na fika komika ka téléphone aza na ta ya dialogue na mobile te akovanda boya za kana ba Facebook na bango wana soki ba snap soki na ba soki snapé lo mo ko ndenge wana kaka. Alors tant que maman avec 30 ans d'expérience et on est est-ce que à part qu'on snapper à part qu'on sur Facebook moi c'est la mobile na moi quand j'aime bien parler de jeunes hein on a vu ba quarantaine le quoi biso ba yeba mingi on peut ça na ba jeune fille na so on ba so na sika to ba lisi biso pe hein ah to peut ça pour na bato on est dedans hein au to ba lisi Christian au to ba c'est normal on est dedans to ça na panier moko te bayoka oto oloba yeko ba ngo mangolo te bayoka oto zoloba ya mona sikoni na zoloba bolo elo ne ko ko epsa na jeune fille na biso baza kaka téléphone oui ta ya ko chérie ta chérie na sala ta boza te ka téléphone alors même qui au solo mkema bana na biso olo bazo ta biso na sika na mbote na biso nano bonjour bonsoir good morning good afternoon. Na good morning. Kingele so. Good night. Akuna kingele so. Et ça pourquoi? C'est un peu good night, voilà. Donc bandeko na bolingo so oya ngai maman na bino sipe Espérance kianga na vuvu Claudine. Comment complice les balles hein avant ya loba je connais ça penser ya moi déjà Claudine est simple yo bon on a hein par respect la personne non respect ya modérote mais par respect on a respect mais ya couple non respect connexion penza direct na bolingo la nzambe football ezali vraiment ngolu soko zwi libala batela yango penza tango ozaki pe baboti na yo peut-être bana ko négliger mais siko bana mona valeur yango libala ezaka liseki te eza penza ba fort physique pe donc il faut ko lambela mobali ko lambela bana ko sala boko yamba papa kitoko donc le tango nyonso sisa kaka masolo na ba snap na ba internet ou Facebook c'est pas bien parce que toi tu es en train de snapper. Air avance aussi. L'air est au Kélé. Même le Bélabuso, réveillez-vous. Donc, car le jour s'approche, Yozola la carte pour nous, snap, on a téléphone. Oui, vous savez, en gros, depuis ce temps, tu as dit que tu as dit qu'on a je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être un autre pour la peine de vous. Mais vraiment, là, vraiment, qui vraiment bien d'habitude à la bande, n'a pas fait. Moi, je suis jeune. Donc, on a en tant que mère de jeunes enfants aussi et maintenant adultes,
adolescent biloko wana eza mabe te eza mpona lakisi mpe mosusu boyeba mais mwana mwasi avant okota na biloko wana sala mosala na yo olamuki na ntongo osukoli nzoto na yo ale olambi na yo mobali no ti ntango akoya mpe asi akuti mpe biloko après okoti na yo soki nano okomi na bebe te donc il faut kokota nano na mosala ya ndako parce que basi bakomi kitoko na ya bandingari baboti awa bana kitoko koleka kutu babwa noir ya pembe bakomi mpe kotia batioko kaka lokwa bacongolaise batiaka propriété lokwa kaka bacongolaise donc kosala buzoba te sikoyo eloko nakoka momasi mpe bana moko ya biso makasi kaka na eloko telefone momona jeune fille auti kobala sika maquillage te akomibongisa te estce soki outi obala okomakie te okomibongisa te estce okotire so mobali te parce que balati omo alliance na mosapi okoséduire so mobali na yo te tala yo wana osobala tala maquillage etala coupe ya natala bavideo mosusu te mais coupe ya mètre 30 donc yokuti oza mokolo ya mètre 30 mais tala ndenge ozali mètre 30 mwana moke na 30 ans oyo ebanda meme baaméricain batina tainer bafe basala yango mais yo wana ozongisingo mpona korenouveler parce que eza te mbali na baperruque amour na yo non on a changé moi boye mais pourquoi pas bana oyo ya biso balingi kosala so bamaquillage te kosala propriété te na nzoto mais non il faut kosala kaka telefone non biso tosali mpe bamaquillage na ngai mobali na ngai yebisanga so ntango so nazaka na lembi masi mpe lelo mpo tolakisa bana ndenge nini mwana soki ovandi na chéri na pokwa na ndako mpona tosolaki na telefone nakuti osobongisi déjà bafruit eza wana soki okoki koexplike bana pourkoi obongisi biloko mosala nango eza vraiment nini eloko nde mpona ngai neti ezangi kokoti oni kokoti mpe ezalaka bien mpona fibre mpe na nzoto biloko oyo safu babanane bofandi bozotala nguba mai oui bien sûr ofandi bozotala télévision na bino bana basi balali na bango te parle aux jeunes non bajeune bolie bofandi na mobali na yo tanto mobali mpe akoki kosomnole lokwa mobali na ngai ndenge azosomnole awa mais ere moko akolamuka na ye akolamuka na ye mpe akuti mesa na ye otieli mwa babiloko moko eko distraire bino un peu distraction ezaka te na mbeto epuis na mbeto ezaka distraction te ezaka mosala parce que bible ezoloba fécondez-vous et remplissez la terre ezali moment moko mpe ya kitoko okolekisamo kaka war elakisi ntango basala baviwana kasi moment moko mpe yango na place war kaka te lie sacré nga na benga lie sacré donc bofandi na mobali no boye nga mpe azolia na ye manioc na ye mwa arachide na ye mwa safu na ye esalaka mpe bien par exemple so ovandi na chéri na yo ya jeune fille ovandi na chéri na yo boye sikoso osali boye okatikati na mwa bamorso boyenga na okata so mobali azopresente siko mobali na opesi ye mwa fui osali ye boye bana bino bomonaka bababali evanda ba 30 bino bobasi nini oyo bato bazalaka kaka opesi boye na mobali na yo paipai ya poto otie boye mobali na yo aza kolia bozosolola makambo ya venir ntango so mobali atangaki bible mingi bajeune mpe mingi batangaka mpe bible bazali atangi na ye biloko neti boye eza nango biso tookende mobali nanga azokende metala yayo chéri azokende mais tona de mariage mes chéri azokende mais azaka bien dans sa peau dans son corps aussi donc eza te mobali yo azolembalemba soki ndenge nini mon mari il est fatigué le mien il est jamais fatigué il est toujours en forme parce que nasognaka ye donc oyo nyonso nana koyoka mpe nazokati eloko ozela balaso tendresse na caméra azokatela mikepe tu pasi mpe
mobali soki aza na tendresse yo moso okolakisa tendresse ngambala ngai ayebaki tendresse te parce que utaka epa baparent mpe oyo abotamela peut-être banomona tendresse te mais yo oyo obotami awa il faut ozala tendre envers ton mari okolakisa ye mpe tendresse donc biloko ezali melon nga aza mobali nanga alobaka na ye so asepete asepete alobaka mobali mosusu mpo asepete te afandi na ye donc biloko boye epesaka mpe bopikiliki na bwanzoto ezaka te biloko moko ya paipai pasi mpe masi basa soloba mpo bandi koloba te pasi mpe olobe elenge nakwaye wapi o boye azolia na ye soki mpe alingi kaka alingi mwa safu napesi mpe safu alingi mpe linyoko napesi mpe linyoko donc etobetoloba boye okosala safu yango oyo manioko yango oyo ovandi na mobali nao na poko chéri na yo boobeta masolo ya avenir opesi mobali na ata safu na ye opesi ata mwa manioko na ye osaleli na mwa nguba ozwi safu manioko osangisi na nguba oyo ya très bien pour la santé nguba oyo ya pour les hommes mpona bapapa obongiseli nguba boye na sukali te mpona diabete nini mais eza osali boye nini mo makati obongisi banguba oyo boye okamati opesi chéri na yo nguba nde eza boye okamati yango opesi chéri na yo opesi na mwa linyoko na mwa safu obi chéri zwa bovandi bobandi kosolola bozoprépare avenir na bino boso mosolo avenir chéri lobi tokosala nini na vie bozosala baprojet d'avenir ensemble no bozala na babizeli ya badaron ya biso badaron bamesana basungisongi bamesani kaka so atali émission azwi telefone masi mpe yo taki émission wana te omoni mama elia nabaki nini so mosi aza monene tika bwakela kokaa mbwakela yo moni yango te talaka émission wana bafutilité ce n'est pas bien soki otala eloko kocomprendre yango te bengata moto asekobi natala eloko na comprendre te onoki opase message nini botala bamakambo soki ozango mabe basongisongi na biso tozala nango bakotongana na bana mpe masi mpe likambo ka mosala bana babotami na poto me basongisongi bazwi yango wapi baya baparent tina bana mama okozala ozotonga motu bana bavandi wana otongi mutu bana bavandi bana taka bamona motu yango aye na ndako na bango bana bakomi indifférent mpona nibaki mama auti kotonga moto oyo mama auti koyeba mpona moto oyo ntango omona mpe moto wana ye wana mpe beza agida macopine opesi mpe beza agida basi mpe ozi mpe beza agida opesi na moninga moto kotongi na miso ya bana na yo bana noto bakomi mona moto bakomi indifférent envers moto wana kopesa mbote komi ya kebakeba parce que yo mama ovandaka otongaka bacamarade yango na misu ya bana ezaleli na foto tika ngo bana bazokende na mabala bazokende na bacaractère wana bakambo oyo biso tozosala ya mabe yango bana bakomi koreproduire na kati ya bamobala na bango masi mpe conseil donc kopesa na bana na biso bajeune fille na biso bazobazama na lio parce que nga na moto kati nasala mosala ya mariage soki otala la plupart ya bamariage nanga même so nasali 30 mariage nakosala 20 mariage ya bajeune mariage ya mikolo yo moninga na se bazali na bajeune mpona nzaka na posa ke bajeune ndenge baoki na mabala bavanda bien oza mama jeune oyebi oza mpe koko te oyeba mpe makambo oyo ezoleka na société c'est pour cela ozotuna mpe motunana oza vraiment kati na bolingo mpona kolakisa vraiment bana na biso oyo bazobala eza te mpo bana na biso babali lelo yango tozosala yango non eza nde amour oyo makambo tozokutana nango tozoyebisa bino biso ta mosusu mpe toyokaki yango te toyoka te motu moko apesa biso baconseil boye neti nganga na ya na libala eza te kotata mwasi moko bafandisa nini c'est le saint esprit de dieu et puis na koyeba mpe misala envers baparent komona mpe baexemple ya bacouple mosusu banda kofaire kolobelanga vraiment moi aussi lorsque je serai une grande fille je vais me marier il faut libala nanga mpe ezala loka ntango oza na libala na yo yeba kosoane nzoto na yo yeba kosoane ndako na yo yeba kosoane biloko ya mobali na yo mobali aza première mwana na yo avant obota il faut osoane mobali na yo parce que
libala penza balengelaka yango ata obali mobali aza na plus d'écart lokola yo mais soki totali Abraham na Sarah bazalaki na écart mais abana kobenga ye mon serviteur mon maître. Donc il faut qu'on ait toujours un respect. Oh, non, parce que toi-même tu l'as choisi, personne d'autre. Donc ceux qui ont mobile olinga qui il faut qu'on bongisa kapé aye bilamba, qu'on bongisa ba slip naye, qu'on bongisa kapé ba chaussette naye, ba maillot de corps naye. Ngai na opesa nga mobile nga abano linga neti ba cravate, ba veste, ba maillot de corps. Yo so ala tine kara t-shirt na yati, kara ala chemise na yati. Mais non, non, papa ali. Tango ola taboye. Bien. Tikanga. Nkola meka kara mande ngabi ubuni efandisi chemise. Efandisi pe bien. Boyebi esikani ni mobile no akolela te. Yo za na privilège peut-être papa na akola ki na bonne vie, azana ala tarango mais tu sais pas les autres. Tango oza na mobile, il faut qu'on yeba quoi prendre peu mobile na yo dans la façon tu aimes. Yo pe mobile tango azo corriger na lingi boete, il faut qu'on yo kaka. Net mobile msuba linga na ba nga papa la linga nga ni boye. Ah là c'est que ouais mais ça ça on t'a souki mingi te. Ah d'accord. Là on t'a souki mingi te donc c'est comme na boya ka. Mais tant pe na sala ngo asipela nango. Mais il faut na sala effort wana un jour le quoi to kende okola o tika pe mtu. Parce que mon mari l'aime ça laisse pas chérie. On va dans la lundi. Et oui, il a rappelé d'abord. C'est ça le problème. Donc quand mon copain a la carte temps sur mobile pas linga. Ola taboité, faut que yo kaka. Pour ça là quand même plaisir na mobile na yo. Donc parce que comme si ko vi na bino mbale à tata te à maman te il faut que ça là ko vi na yo na elengi na yo nyoso parce que ainsi va la vie. Puis ezo kende. Il y a papa te, il y a maman te. Puis, deuxième encore, je ne sais pas si c'est deuxième, bah, secret, il y a couple, il y a comme maman pas maman na ote. Ton papa na camarade. On ne se semble ça mobile na. Parce que lorsque tout ira bien, tout pour ça moi c'est parce qu'il y a des hommes qui parlent aussi hein. Il y a aussi des hommes qui parlent na famille mobile il y a moi il y a yemoko. Moi sinon na boy et puis moi sinon ça sur la crédibilité de mon côté. Parce que au final ka moi sinon secret ndako etikala kana ndako et ça raté libanda. Parce que ba makamso biso tozoki parce que mobile azo mema kuna moi si pas zo mema kuna au moins la plus mabala mingi panza na bongo. Donc si vraiment tu aimes ce que Dieu a mis à tes côtés, il faut vraiment qu'on respecte épée. Nga papa Ali, babenga papa Ali, c'est moi. Ya Ali, c'est moi. Po nga on appelle moi balanga esika. Po na loba Ali non. Papa Ali. Ya Ali. Grand Ali comme na mexana ya. Mobile nanga yango aza la crédibilité na ba obenge papa ali. Donc il faut respecter batumusu baloba kaza ya nanga tesa mobile nanga te mais non respect. Pour un respect mobile na yo aza mokonzi na yo. O mata o kita munene to mbongo moi si so aza libala taza zéro. Yango te maman le. Eza bongo ko. Okoko ngengo zo tama ba voiture nena sans libala zéro. Na bato o bazanga tina ba mutu nyonso aza tina bato oyo ntango soki baza na niveau oyo yo okokozala na bango te bakosakanela mobile na yo le mobile na yo soki omatisi ete mutu mosusu akomatisi valeur te tokompe mwasi na yo mpe soki opesaki valeur te nani akopesa sur valeur. Ok, merci. Donc kota pa ya nani ma papa ali mo mike bon banane oza mpona dessert kaka eza nango kaka po ezala kaka wala soka ko servir kaka mobile ya oyo pesa pe mobile dessert comme ça tozaka na mobile c'est ko lioko pesa te mo dessert te ate ya o to pesi ça va peu bien lorsque tu en auras besoin parce que pas tout le temps ezala bien na ça comment ça passe na kanisi na lieu saint sacré chambre on se parfumer chambre na bino otie nini po ici
bongisi nga na bongisa chambre c'est tout papa la go sukola nga na sima na bongisi chambre bon bongisi na timo parfum pa mo bala nga ton kota hein elengi au séduire à l'aide la posa où tu t'en sous à pousse mais tant sous yemo zo mais ton bongi bien à zo banga au baby ça hein pour mo bala ko kende wapi au bima sous wapi faut pas nous c'est ça que basi pele ngina makambo ko sala na yo momke makambo na solo la na yango na solo la ko répondre na ba façon yo se mais en tout cas na na chote parce que maman ko benga so ka mi makambo kana kati ya mboka na biso aninga tozala kati ya mboka oyo jeune garçon moko boye alingaki mwasi alingi balingani mpe babalani mais azaki na mokanda te azaki sans papier donc balingani na mwasi basali mariage avant balingani na mwasi kandi ezaka soki ozwi mobali to baparent moko ozala pour tout comme mpe mosu akozala contre alors lokola mama azaki mpenza pour te mwana mwasi na kati ya babolingo naki koyebisa mobali na ye oto moi mama alingi te boye ti baconvaincre ka baparent babalani alors makambo na mwana mwasi abandaki koyebisa pa à l'époque azalaki copain na ye mama kutu alingi yo te boye lelo oyo mwa mobali wana atelemi mama nakomi kofinga mama natina kati ya ndako mama azokende kofinga ye soki oyebisanga papa ale babenginga eloko esalinga soni mwa mobali yango kaka moluba esalinga soni makasi soki papa ali moto baki ata bafingi mama nikosa eloko te mama na soki bafingi abenginga na kolela motema mpasi soki kokoloba nini na mwa mobali wana azotala yo azaki sans papier aza na mokanda te alingi mwana aza française mwana apesi ye mokanda baboti mpe bana babalani mpe lelo akomi na mokanda na poche niko finga mama ya mwasi okoloba nini papa ale azalaki na chéri na ye ntango wana balingani na chéri na ye chéri ye mobali sans papier mwana française bano babutami awa bakoli awa babutami awa oyebi ke même soki mama abanda kosolola na mwana na ye ke mobali wana nalingi ye te ça arrive omoni biso na kala surtout soki oza musicien mondaine à l'époque soki olinga mwasi na famille oyo bamibali baza intellectuel papa aza intellectuel soki omoni oza musicien akobenga na yo pourquoi papa aza kobatela mwana na ye azoki olinga avenir ya mwana na ye un jour ezala bien sikoyo omoni bolingo na kondane mingi mwana mwasi te pourquoi aza mwana mwasi akoli awa baza na bamentalité mosusu par rapport ya biso bana oyo bakoli na kisasa sikoyo oyebi te nini etindaki ye ayebisa mobali na ye ta mosusu na bolingo elekaki makasi kutu ndenge oza boye mama na nga baloloba na nga à l'époque ozalaki sans papier fallait pas kutu nalinga yo soki totali bien libala eza mpona mokanda te bolingo eza mpona mokanda te donc libala bolingo eza mpona amour nasepeli na mwasi oyo nalingi ye mais mobali asali erreur mpona nga mwana si na ye asali mwa erreur mais tokoyeba teke mokolo yango posoni te mosusu bazalaki na lieu saint eloba pino lieu saint elobisa makambo ebele ya bolingo alors mokolo wana te mosusu azalaki na lieu sacré na bango mwasi akomoloba tuba abandi kopanza tu donc faute eza na mokilo na biso ya mobali omoni mwana mwasi tous les jours il faut koconcerta ayebisi yo mobali ezalaka meme na jardin ya motema ya kobomba baseke mais sikoyo bayebisi ye likambo ale bokilo barespectaka bokilo na niveau ya likolo parce que aza bokilo soki otangi mingi na Lévitique livre Lévitique chapitre 18 tu vois nyonso wana baloi surtout na makambo mariage okobima jamais na bokilo na yo tout soki otangi na Lévitique chapitre 20 nyonso pareil mpo na nga mobali wana asali mabe azodétruire bana na ye moko parce que mama ntango azomona ke comment kokovanda boye mobali ya mwana kota afimu na kati ya ndako na yo yebisanga
Et pour moto fongoli nzela na ko ba fingo za mwana na yo maman lo bana sona mwana ete non mais maman zongi son Dieu mwana zaka mwana maman zongi c'est nega Dieu parce que mende bokilo sa sobongote parce que bokilo omoni conséquence ya kobala mutu ayebi nzambe te ezaka mpona oyeba kuti nzambe te papa lilimisanga mpo ena nata mingi te lokola ya mapoko mfumukanda aozela ngai alinga so akoti boye ngai nafungola aporte malgré aza nafungola na ye donc mpo nasanaki linga na ngai na baboli bino mpe bana yango bozalaka bobotama na mboka pourkoi bobalaka bembeli na bino babotama a te bolingaka bana biso na bauta kishasa bolingaka bagarso bauta kishasa bagarso bauta kishasa lolemo lokuta ebele ntango akozala yembele mwa nzembo afali ayembele mwa nzembo ya héritier ntango akoyembele ya kester ayembele ya papa yemba ntango akoti boyeboye yo moni en tout cas awa tala sikoyo natuna bino pourkoi bokoka kobala bana babotami a te bizarre bana mibali oyo babotama a botama na bana baklasse bobala bango te pourkoi bolinga bablédar soki blédar asa ye blédar mayele ebele mayele moko sikoyo ya mabe ayebi déjà aza na mwa but na ye moko ayelaki tala sikoyo ayebi maboko pamba mais ntango kaka yo opesi akomi nango na poche amati ya ville akomioloba sikoyo ke bala bablédar te mais suka nango eza ndeni non merci pe bamsu mpe baza na bango l'éducation bien merci pe la plupart yo oza na milieu te ngai naza na milieu la plupart bana na biso baotekishasa baza mayele mingi baza mayele makasi ya bayebi ndeni ya kosala yebi soki azuki amona koto zemi soki asa azwi zemi ayebike na nsima soki apesi zemi ozwa nini mokanda toke mosika te totalaka tozomona wana bamusicien tozomona wana bato ba théâtre ayebike soki mona asa azwi zemi soki asa azwi zemi ayebike so napesi zemi na ozwa nini mokanda soki azwi mokanda mona palingaki na mwana na bolingo ya solo te ntango akozwa yango ake koluka sika bolingo na ye moko ebatamaki arécupéré bolingo na ye wana. S'il vous plaît, maman Hélène, d'abord, on a péché une raison pourquoi. Il y avait un groupe de pasteurs à l'époque, on va série à l'angle de Nil, au Tangola. On a commis à Paris, un beach na bango, balinga ba fait oyo, la jeune fille oyo, ba botamia, ba kolia. Mais pour filmer bango ba bolingo, on est 30 ans. Au moins 30 ans. Mais si quoi on se met dans ma colo. Mais si quoi c'est vraiment ma bolingo elle, on savait qu'on a fait comme un petit tongo. Quand ça se distraction. Là-bas non pas, c'est pas une distraction. Ça pression rien comme si quoi. Bolingo c'est pas. Si quoi là bien. Bandegona groupe il y a ba pasteur, ba outil Angola. Ceux tout arrivé c'est des faux, il y a des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, ba terre na terre. Bichi na bango babala bibano babotemio o bazana mikanda. Oui. Je suis peu besoin de ngolo wana babali bango mais le problème quoi bana awa azosala on va laisser la vie c'est ça écoute ça va quel est le bénin dans ma famille moi si azosala za française parfois azosala na la poste na banque n'importe où ça bien mais pasteur asala raté tant me souviens bandi œuvre mo azui mandat moko te pa nzambe de toutes les façons, tu vas arrêter dans mon labo. Est-ce que réellement c'est un pasteur ou pas? Je suis sûr que les gens qui te disent, nous avons un sacol, nous avons un Thomas, nous avons un pasteur. Tout le monde. La communauté peut ça. Moi, je ne peux pas vous donner. Moi, c'est ça là. On va laisser arrêter. Si vous ne pouvez pas voter mieux, ça ne marche pas. Si vous parlez, maquillez sur maquillez, qui met ça? C'est ça le problème. Mende, bato ba utaka na blade ndenge utolo. Ba yanga na mayele mabe. Ba mayele mabe, so olingi mwana, olingi mwana. Ils sont rusés. Talaka. Di Angola, ayawa na bisika kabala mwana sana mukanda. Et le et puis bango bazana ba chance on a mingi bana mibali. Bana basi ba la chance te pour moi se pose la mobile ya kolingo. Mais bango bana mibali ba yebi ko chasser par ci par là. Mais tango sozi moto linga pa solo mingi bazaka soka sa zuka sa zudok na ngai. Ayebi ke na bled. Ah ben c'est parce que molingo bolingo on a le week bolingo soki za basé na mikanda, bolingo soki za basé na beauté et où mona ngoti. Fais de la base, on a craqué coup de foudre de l'homme français. Coup de foudre de l'homme français. Il y a un coup de foudre. Tango bana ko beba. Ah c'est pas na boye te na linga ko mingi mabi so ba ndelo ba boye. Donc moi été
Masi pe ko mutu tunenga tena tunaki kaka po yo mutu kote la bato wana yango na tunaki kaka ke tala ndenge za bo ngana opesa mama na numéro na téléphone abengo yo moko na munoko na pourtant on a expliqué yo zo kaka à la légère masi pour la maman na ye ai na mona na ite alors ça c'est moi d'ailleurs non parce que comme on bala mona finga qui habite oui puis on bala mona finga pour ni pour bala na biso pe basi pe bazaka ndenge yo ko sola boli kambu na mama Tony ni na OK pas mobile oye bien oza arme un jour ko retrouver bazali tamu makambo surtout ya ndako kokende pas mobile oyebi tu sais chez nous à la maison tu sais chez nous à la maison oyebi tante na ngawana bana mabakenda kotonga famille et pas mibali na bango oui faut dans lieu sacré moi on a dit que kotonga famille na ye moko et pas ya mobile oyebi te kozo pesa mobile ba arme un jour ko retourner contre yo moko voilà maman yebisi mona ki moi na ngai moi mobile nazo mona clair te na lingete tant ba continue na lieu sacré. Allez, tant qu'on s'est payé pour nous, il y a des coups de maman le baki. Maël le bouquet. Vous avez compris le sujet. Quand tu as un conflit, tel que maturité à moi là, moi si Zaté, elle n'est pas mature, ou tout. Ça là où tu mets ça arrive. Oui, ok, ma passe pe na kanisi to kabona ako na lelo masipe na sepeli le poste na nzela ka kanenge to le bina miso muke mais efficace de bisi bino ba jeune bon mais ça na pe kaka okende ko lobaka makaba ya ba famille et pas mibali boy ba pe ko zora soin na bango on peut ça fourchette boye bi kaka o tu sais ma mère a salaki boy tu sais mon père a salaki boy bi tanti na ngawana a saki bozung se boy masolo ko to ma famille oyebi mais ko s'occuper na mobali oyebi te alors biso to ko senga bino olibo ke na otonga ba mama na bino pa mibali na bino olibo ke na otonga ba famille pa mibali na bino zwaka ko tuta ya boye na po aso bo vena chérie okamati osali o eza melo sali moi melo oleke azolia okamati osali moi nguba ozu moi nguba opesi na moi manioko bozolia opesi moi safalie moi banane alie opesi moi mai ameli moi jus d'orange ameli bobeti masolo ya venir avec na chose à nini to fungola mo compte moko en commun to yeba boye na boye tant to ko bota bana ko zale bozunga boye oli ya ovanda kaka masolo nyo surtout ya ndako ya batata mo se ba maman kutu ba maliki yo kenda ko bisa mobile ye mobile ya masolo famille na bango bozala lokola bana ba kongo ba sera ba hypocrite bana ba kongo ba sera ba hypocrite et mo hypocriser zala bien okoyoka ete ke o lokola to soleki na mama e ko yebiso ye bien to soleki na mama non. Vous avez encore bala bako bala ma hypocrisie na bango. Koleka na bala boye bité. Hypocrisie ou le bien arabien. Hypocrisie. Moko. Oyebi mo hypocrisie za malamu. Non. Papa sipe. Nengo boza boye na kata ndako ma sipe. Nengo za bona trifel na kata ndako, hein? Oto ganga la trifel. Pour peut-être alambilo se belité. Fiança trifel na ko za trifel. Ce qui te fait les gars observer maman quand tu mets dans ton toast parce que na lamba kilo ako pesa pete kalamba kilo se beba kité ako bimisaka ke maman za mabe eza malamu to za mabe mais ils ont la hypocrisie parce hypocrite tu vois non par exemple pas si pe oya ko lobate a jouer hypocrisie akei même nanda ba uta ko gangela ye azane longi moko tango bimana ngo libanda bimiso longi akanda te abimiso longi moko normal ça va bakei mais oyo po mama uti ko gangela ye tango amona mobile susu mbala tuna nini mama gangelinga siko mobile akomisi mwasa mama mona ya boti mama gangelinga ayini pe na mama ça la ba bikolo parce que bana hypocrite parce que akobimisa nyonso moi en Congo solo binanga babenga ngo azaruse Maëlle Mabé, oui, mais utilisé comme Moussous. Maëlle, utilisé comme Moussous. Casseruse, Maëlle Mabé. Maëlle Mabé. C'est ce que type hypocrisie. Voilà, mais négatif. Négatif. Et moi, on a ça, Maëlle Mabé. Elle est risée. Maëlle Mabé, il n'y a pas de lobby. Parce que tant que vous n'avez pas de parents. Ozo bimisama kamwanda kozo kende koyebisa ngona chéri na yo yope mobali zala maele yeba ke moso tango ko bala eta to bana ndako eza makamwanda kuna biso abando bimisa ngwa pi libanda vrai ou faux yo tango zo kende bisanda kuna bino zo mona neto zo sala bien mais yeba ke même na pe bolumbu non respect aux assultes ye mobali ya bongo ta bazo biso so moni mwasa zo koyebisa makambo ba stop makambo famille na bino tikala na famille na bino koyebisa ngango te makambo na vraiment ko benda bana matoye
po bana oh papa na ça boy maman na ça boy écoute ba sona ki ozo be sa réputation ya famille et comme petit na libala na bono ah mobile na ça si on ne sait pas mobile na mbeto so ameli non bomba kale so mobile na yo même soka subi na mbeto po amelaki soki ndenge na ebinisa mbeto oyo panzaka basamole bosala kata boye ovandi na mobile na ona kokwa bozosolola otamwasimeano tantôt soki mobile bozopartage mpe ensemble ma parole de Dieu bozwi bible bopartage na bino ok en tout cas mpona lelo masi mpe oyebi oboni naza mwa presse mpona mifumukana te oyo natosa nakende parce que ozo respecte mpo mobile na opesi mais nalobi ya quarantaine d'année so baboyenga mpona nalokotama papa soki bongo masolo oyo tika basi mpe quarantaine d'année bamasolo oyo mpona nani alokotanga mama moko amabalaki na 50 tika nduta wana ezalaka soki oteni okende olakisa ngo moto na sika malamu moko na nzela moko ayebi ke place na nduta ezalaka tashi moko ezalaka awa eza te na 50 mariage. Merci, merci. En tout cas, merci à bateau de comprendre. Nazala qui vraiment d'abord naza moins pressé pour faire une zone la papa il faut aller à balobi monter malamu. Abanana non nda kumona no kende masi to moni kwa na kanisi ba dogo batel ba comprendre ah to ko le beto ko la sabana ngona tenda ngulu na yo salut bien botka ba fitité botka ko bebs ba réputation ba parents na bino na ba belle famille na bino au lieu de faire des kofinga au bande kotonga ba famille sala kata boye bo saka boye pesi mobile no mwanguba moi ça fou aller et ça la bien mon super les frères aujourd'hui les frères pesi mon sous sur mobile non ça moi un peu plus fort au beninga au sommet maxi bien-être et ça bien vraiment nzamba ça na bino nzamba pambola bino nzamba comme ça nzamba avec la tombe mobile ni ba attend ça petit déjeuner récupérer temps on a ce qu'on va soirée boy après dîner merci pe. En tout cas, merci Miguel. Ninema malonga kutika tinanga epoa kanisa. Efra, ça va? Ephraim Masiala. Ephraim Masiala. Le dernier. Oui, de la papa. Benjamin. Et la famille. Oui, donc ça va? Oui, ça va bien. Toi, tu n'as pas fait le bac? Non, moi, tu vas ça va bac. Non, ça le bac fait. Non, je suis en 4, je passe en 3e. Ah, ah, c'est vraiment. Oui, ça Ephraim Masiala. Le dernier Nabiso. Oh, il y en a qui fait un non, c'est lui le dernier. Tu fais un an. Oui, la bosse en a. Oui, voilà. Là, on arrête de faire du bébé. Pas si peu merci. Merci, merci. Surtout pour ta personne à lobby. Nous avons mis le luxe comme la maman. Nous sommes en bas comme la bino. Mungo bariki, nzamba benishabino, nzamba no benishabino, pambola bino. Papa nous pour le mariage, ça apprend à bout de ça, apprend à boum. Ça n'est absolument pas le télé, réalité dans la télé. Réalité. Donc, il y a un mot. To solo na bino mais et moi na ba mama snapper ouais mama ba snapper basi bino ba ni Ephraim Masiala mama snapper ah mona snapper ah oui il est votre téléphone oui nga pas snapper comment ni basi ko ko sa tanga na kena ngai bien sûr au revoir